Merci ebandi kakande tolobaka ebandi émission no bolingaka mingi invité du ciel eye pona yo pona nga pona bino nyonso tolakaki bino ke tomemela bino ka basanga malamu et tobandaki témoignage na biso na pasteur Jean-Louis X Django o boyebaki na ntango kala tobandaki première partie de Nzambe apesi biso ngolu ya kokoba na deuxième partie alors tozokoba na ye masolo ya témoignage na deuxième partie ya témoignage na ye po asukisaki biso balabala ngambu oyo kuna pasteur kuna koto ndako na ye nde esika oyo akoyeba kobandela deuxième partie na ye na lombango mingi nake kopesa mbote epai na moumbu na Nzambe. Bonjour pasteur Jean-Louis. Ouais maman. Boni santé, boni makambo nyonso to ezozande. Non, na Yesu masia mamutu eza bien, tout eza bien. Merci bandeko batikalaki vraiment na posa makasi ndengo tikaki bango koto ekabwani kuna ndako ya pasteur et kuna ndako na yo kote na église batia vraiment posa bazalaki vraiment assoiffé belé babengi po ete baye bakolanda esukaki ndenge nini yango na pesio maloba na pesio micro po ete ba ko continuer ndenge esukaki. Ouais, merci donc vraiment Nzambe apambola bino donc vraiment bozola na deuxième partie oyo parce que na yebi ke donc na première partie les gars malamu donc vraiment pe bomona donc vraiment oyo vraiment eza deuxième partie donc vraiment to koti donc vraiment deuxième partie to koti oyo eza pour la modifier bato donc na ne to sima pe bakisi to koma pe donc na bambetenge donc vraiment alors tout ozwa ikuna mais na yebisa yo ke yo nde olanda oyo mais na tindi yo te ono sala ne wana mais yo tala vraiment zwa pa no do rete témoignage et resunga yo do vraiment mais na tindi te ono luka na tindi te ozwa te yango te mais tala munene Nzambe o asana kata bomo ya mutu jango kulu kangala o bilongo mo yebaki do na kata mboka o mais abongo motem bongo yo siko yo zela ni po bongo la motem tango yango yo bongo la motema Nzambe akopamlo yango na tozo banda deuxième partie landa yango do vraiment. Bon, sur la deuxième partie, na première partie, c'est na souksa inda kuna anzela na kadi nanga mkuna église nanda pasteur mobo. Bon, autant que l'équipe a joué nga bima na notambola, na zonga boye, na mona pasteur wana zote ya mwasi don. Na bengi suko mwasi nga biye, yo na pasteur boye bani web. Mikolo watu ofuta na balabala ona ndako oyo. Yesu ko mwasi abike pasteur benga te anga bi. Oh, likolo na se yage bonzambe sa te. Na zongsi mwasi na ndako. Bongo tango l'équipe a joué la deuxième fois bima na notambola na zonga bona mona sikoyo pasteur wana zote ya mwasi do na bengi mwasi makamuni na yeso pona tu ya tu so na moyo te na ko beto masala na buto to na sala na boa ko na mai mwasi a regretté donc vraiment. Bongo tango l'équipe a joué la troisième fois bima na notambola na zonga ga bona troisième fois na mona sikoyo mwasi a lubike tala nouveau testament ya sika na pesio ya nga yango ngasko na pelisi kanto na tumbi nouveau testament na tala tumbi nouveau testament na mona mwasi akimi mbango ko sa pasteur wana bible yo pesi ya ziksi yango do pasteur abiga saboter ba Nzambe akokufa ne asane akokufa do bo mona do akokufa yango na na boye nous na moi le on mboka na biso bato bele ba yo saboter mais ba saboter parole ya Nzambe mais biso lokola biso to ba chrétien liloba Nzambe biso to yoka butu na moyo no biso donc c'est aussi bango na kati ya mitema na biso donc parce que Bible lobo na Jean chapitre 1 verset 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc vraiment na tumi Bible donc na saboter ngo bato bele ba saboter Bible azo croire te na parole ya Nzambe mais nzoka ne Bible oyo biso to liko tanga donc vraiment yango nde to bongo mitema biso ba jango kulu na prison le zomo yo pe yambango na kati ya bomono ekozala bien donc bongo tango l'équipe a joué ngasko na kutana camarade na mobo camarade na bike na zuba kisi na braza ba pesi na nzeto so na komi na cimetière so na beti ngo likolo tombo ba seke obima mama mo azana ma campagne kuna bike boto na kumbela raye ba seke ekozala bien ngasko na bike merci moko musudo vraiment tokoya tokosangana tokende kuna donc ngana nde na ngasko ngana nde na bike na no luka bakisi na ibado na kisi moko musunga na ke na kazangulu nga moko na ko luka kisi pa nganga mobo yesu ko nganga bike bakisi yango yango a condition yango eza esengo pesa mutu nga na pesa nani nganga biso za na mwasi pe mwana pesa na zui mwana nga liboso mobali na teki na kisi pona iba bien bato quartier basansi mwasi baleli mwana bakokuna mwana yesu ko mwasi mona ka 6e jour
nazoya donc vraiment na chakos na Congo mwasi akimi mbangu akokanga donc yoka mutu sande mwana obomi mwana donc vraiment ngabi ngai te donc vraiment nayebi te mwana kufi ngabi ya to na salon to noyokana donc bongo ta biso fa na kati ya salon mwasi bizala na nde na yo donc so alami café mapa kosengaka te yoka mutu sande mwana nga sikoyo ngai na kati ya motema nazoba mwana kufa un jour bobota mwana mosu ya bien nazoloba neo na motema donc vraiment namona camarade na mo akoti camarade na mo akoti ye camarade na bike nazwi bakisi na braza bapesi nga nzeto so nakomi na cimetière so na beti likolo ya tombo baseke kobima donc vraiment donc camarade na azwi bakisi na ndenge ya braza bapesi nzete mo boye ye azalaki boye esika nyonso bazolela ebembe seke ya bi afanika wana bino so bokokunda eko akotaka bokokunda so bi bozongi atie bensi na buto kozwa ngo yesu ko bano kopeye na mama mo na makampagne mama na siko na makampagne abike yelanga baseke naza nango beso makasi lum yo zoka saba matanga nyonso biso tolelaka yo zoka saba nyonso balele bembe so tali bien na bafaze balali wana ba nyonso balele bembe te donc camarade na biso azalaki esika nyonso balele bembe seke abi afani wana so bi okokunda epo akobokokunda so bozongi atie bensi na buto kozwa ngo ya bakopeye na mama mo na makampagne mama na lupango wana nofandaka ye moko mama na bike boyelanga baseke naza nango bezo makasi mama na mpe abike boyelanga bana ya 10 mois 9 mois suka 8 mois yelanga bana ekozala bien do vraiment mais mama nazali na chambre mo batie baskelete ya bato ediemika ateka yango donc bongo ntango oleki bajour na premier jour na 2h du matin ye camarade na biso akozwa kombia mama na aye alamusinga na 2h nga nakobenga camarade nanga biso misato tokoti na kombi todemare ti na cimetière kombi libanda tokoti na makolo yesu abiki bakunda seke mo ya bien bakundaki mama mo boya pembe tala tombo yango batie kwa pembe baseke kobimo bakundika lelo oyo ya kala te ye kunanga musu yesu invoke makasi tala nga nazongi nsima na camarade nanga bongo ntango tombo nzete wana aye kobeta boye alo abeti boba likolo ya tombo seke bwa noir ebimi ebiso te tofongoli kuveka seke wana mama mo bakundi lelo oyo donc tobombe mama na bele tozwi nyonso balatisaki ye na badra na bakuveti na kuveka seke nga na simbi bango basimbi seke liboso na nsima biso tokei tokoti na kombi ebembe tika na mabele bongo ta todemare boye tina ndako ya mama na tokoti kombi tokoki seke mama na apesi biso mbongo mama na kopangusa seke wana na ntongo ezongiso na mezo bateka wana bato mosusu kosomba bongo ntango oleki bajour na 4h du matin ye camarade na biso akozwa kombi ya mama na 4h aye alamusinga nga nakobenga camarade nanga tokoti na kombi biso misato todemare botala ti na kati ya cimetière kombi libanda ebiso tokoti donc vraiment na makolo yesu abiki bakunda seke mo bezali mama papa moko bo awa bongo tala tombo yango batie kwa pembe baseke kobimo bakundika lelo oyo ya kala te donc ye kunanga musu invoke makasi ntango tombo nzete ekobeta likolo ya tombo seke bwa noir ebimi ebiso te tofongo kuveka seke wana papa mo bakundi lelo oyo abankosano wana chemise ya pembe donc tobombe papa na mabele tozwi nyonso balatisaki ye na badra na bakuveti nga na simbi bango basimbi seke liboso na nsima biso toke tokoti na kombi todemare botala ntina ndako ya mama na toki seke mama na apesi biso mbongo mama na kopangusa seke wana na ntongo ezongiso na mezo bateka bato mosusu kosomba yesu ko mama na bike boyelanga bana ya 10 mois 9 mois suka 8 mois n'importe te commune quartier biso toli kotambola so tomoni mwana tokangi totie na kombi todemare ntina ndako ya mama na baye balalisi mwana mesa mama wana aye na batonga mibale ya minene donc bakoti donc vraiment donc na nzoto mwana babeni makila nyonso donc batie na sachet mama na anoteka yango na poto me mwana na ta so akufi kaka batimoli libulu donc vraiment bakundi mwana na kati ya lupango ya mama na
biso tosalaka ndenge wana tokokanga mwana totie na komi tokenda nda mama balati mwana mesa bakoti tonga beni makila nyonso batie na basachet mama keteka na poto so mwana kufika na lupango mama batimo libulu bakuni mwana na yango nalobaka biso mama te bana kobatela bana so bana kobatela bana te bakoyiba mwana do vraiment mama yebanda kobatelaka bana l'air nyonso nzambe lokola apesi do mwana na batelaka mwana bien parce que bato ebele bazoluka bana na bazozwa te mais yo nzambe apesi oyo yebanda kobatela so bana kobatela bana te bakoyiba mwana otika na foto monene donc yankule mwana ota na botaki ye susika bona boye yebanda kobatela bana ekozala bien do vraiment même maman na ezaki boye mama wana ezaki boye mama na pesi oyo azaki na maison ne vraiment abano louese pe ba robe mariage balo robe mariage abano sala boye robe wana do vraiment do na maison na yedo voile ba finira ke bembe na bagan do balataki bembe na voile ba finira ibembe baye basangisi na robe wana mokolo bino boyo loué robe wana do botia voile wana 5 jours okokufa do mais skota yo loué robe wana do ndeko bino ko bala l'église on doit vraiment dans la prière na délivrance vraiment parce que obité do vraiment nani alataki en odum et kozala bien sala ne odo vraiment et kozala bien bongo tango l'équipe jour maman na pe anosala fabriquer makila na mbongo apesi biso toye na kati ya hôpital so topesi makila mama fabrikaki tozwi oyo ya bien do vraiment topesi mama agoteka ngo do vraiment tosala ne wana yana bato ebele basomba makila na bamai do vraiment bamosusu bazongisa bakufa do mais ntango ozosomba biloko wana yaka na priere sambela makasi do vraiment parce do vraiment eza bien po biloko wana esami do na mokili euti na likolo te do ekiti awa mais esami na bato ya mokili bato basali biloko wana bakomvutango mpe sala ne do vraiment ekozala bien bongo tango leki ba jour ye camarade na biso akozwa combien mama na 3h du matin aya la musika na 3h nga na kobenga camarade na musika na 3h to koti na kombi to démarrer botala ti do vraiment to démarrer boti na cimetière kombi libanda to koti na makolo yesu ko biki bakunda seke mo ya bien donc ye kunanga ata invoquer makasi tala nga na zongi sima na camarade na zobanga bongo tanga tombola nzete ko beta boye ba seke bois noir bimi na 3h du matin matina likolo seke ezo tourner seke ko bete na longi seke ko kuna ya ko kuna bana jour on a ti lelo oyo elongi eza koto permettre mondele koto noir donc vraiment nana bano sambela te donc na seke na to fongola ki sute tikala mabele wana e biso to telisi boye to kumbi ti na kati ya kombi seke onde na lobi to fongola sute etikala mabele wana donc alo skota la to koti na kombi to démarrer ti na ndako mama na mama abike to mi mama seke beti na kati longi yesu ko mama abike keno zong se pa na ngozwa mbongo e biso to zong sa kombi ya mama na alo biso to zong sa kombi ya mama na donc alo sko mama abike boye la ngado sikoyo bana dunga bi merci bana jour ti lelo nga yaki na ngwe sute na boya ki do vraiment na tali boye no bana jour ti lelo camarade na biso elongune za koto permettre mundele koto noir mais so tali elonguna ye e bimane ti deface donc nana bano sambela te donc nana bano sambela te donc alo elongune za koto permettre mundele koto noir alo sikoyo ba jour otala ba mikolo pe na notala ye donc tala yota la edo na bi moshe bano osambela nzambe tamso ko sala grâce place ko manwa omoni akolenga dum na ko beto mabedo vraiment ko loba ne ote tamso ko tsolanga dum pe mikolo pe na nota la edo aipsinga ge passer jango bongo so na bano pakola ngabi ata o bano pakola e ko tia ko to noa ko to pembe mais so yo bongo motema oyami yesu masena kati ya bomo na yo nzambe ko sala grâce no elongno e ko kokana bongo la motema dum non, la Bible, le Bible, dans la Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Les cabo oya ofele na kati ya Yesu Masia na epsa donc. Mais so tali elongni eza ebimane ti deface. Koto pema mundele koto noir donc. Alors ya mwana skotela so moni do bago kunda mutu donc.
mais so moni bedo bato yiba do bilamba eseke mutu anosambela na vérité te mais mutu anosambela na vérité donc même do bakundi biloko bien ata batie do na baorbe yesu masiya esengela protéger donc vraiment sekei wana donc vraiment donc. Alors Romains chapitre 6 verset 4, le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle mais il est là vraiment tala azaka ndemo donc et l'on est abîmé des faces coton noir coton pembe donc mais kotala était soit tali otali makasi ago bambo libanga donc ngasko na bano raisonner donc bana le on a oui bana kisi donc et c'est na bana kisi ya makasi donc nga premier kisi na zwa on a noté ka mwana mu bana kazangulu premier kisi na zwa tala deuxième kisi na zwa n'importe moi c'est ça na zemi ngana ko sala tout na pesi mbote na ibi mwana kati libumu na ye bongo mwasi ntango osala bakushono bota deja mwana na akufa sikoyo nganga na mbete nga yebisinga no tala pokisi yango esimba bien donc tala pokisi yango esimba bien na pokita lupangu na bino timola libulu kunda kisi wana yo kunda kisi e mutu abimaka mutu ya liboso na kati ya ndako wana ye nde akokufa pokisi yango esimba bien sikoyo mpe na mbete banganga bayebisinga na veni wana soki do basi azemba aza na soki mibale so misato na kati ya veni wana mais sala tu bango misato bango mibale wana pesa bango mbote do vraiment ekozala bien mpo toyibi bana wana do vraiment donc alo ntango mwasi asa bakufa bota deja mwana na akufa alo nakundi kisi na pokita ndako na moto abima ye nde akokufa mpo kisi yango eza bien yango nanaloba boye biso to tolala balupango na biso etikala vide biso tozala na vide po ya makasi sambela ekozala bien mais biso mpe bamama zemi do vraiment zala na vide po ya makasi do vraiment sambela alobaki nzambe batela zemi na nga banzela nga azotambola ye te banani batela zemi na nga mais nayebike na komune masiya nabota bien makambo to eleka bien même bamama oyo babotisa biso bakozala yango mpe bandoki bakotala yo mpe mama boye kotalaka batala na etaleli bamvute yo do vraiment mama aza na zemi asambelaka te bodi yango yo bambota lokala oyo opesa bato wana yo emitema bato wana bamosusu baza mo bandoki do vraiment bamosusu tala baesprit mabe ezalaka misato do vraiment baprison baekole na bahôpital yango wana réunion oyo omona ya bandoki esalama kati ya baekole yango baekole ya butu kolekaka te do réunion oyo ya bandoki esalema na kati ya baekole yo lokola oza na miso mibale do omona bato ya 4 miso nde bakomona yango vide pri eza makasi mama sambela ekozala makasi nazwa mpe bakisi do na mbete ya boye do vraiment n'importe mwasi mo ya bien nga so na luli n'importe mwasi mo ya bien so na luli ye donc tokolanda kati hotel mais mwasi wana ta so mwasi wana azwi pongi do mwasi azwi pongi nga siko na lamwi na kati ye basuki donc na tongo tato kabona su basuki na kopesa na nganga esika tu mwasi na zwi liboma donc siko nganga apesi na condition bakisi yango ezali na condition basi to na lokola batambola boye mabele yango bakona azoyiba bo mabele ya basi 10 tala yi mabele ya basi 10 oyo nakopesa nganga ye siko nganga so atravaille donc vraiment basi nyonso azwa mabele yango makolo do bakokufa bandaka mokolo na nzambe sukisa jour na nzambe eza bien même na nzela na bino so bamvuta so baboyi biloko mabe mai ya mabe ntango yo osambeli do vraiment bima do vraiment kende eloko mo ekosimba te donc parce osambeli na nkombo ya yesu masiya mpe nde do vraiment tala mobali oyo olingi mpe eseye koyeba ye nde nalobaki awa tika presse zela ta nzambe do mais so zela ta nzambe te onozwa mutu su bazwaka te bazwaka monimambo do age olukilo makambo do vraiment eza bien akolukelo makambo do na hotel mo ezali kuna hotel wana bakanga yango frère mo azali ndoki do vraiment do ayesi mwana mwasi oyo olala bango to bakomi na kati ya ndako ya hotel mwana mwasi abike mwana mobali alobiki tolonga bilamba bongo mwana mwasi olonga bilamba bamoni do mwana mobali elokiko ya mbwa ntango agangi directement mwana mwasi akufi mobali yango akimi do mwana mwasi akufa bakunda ye na année 2008 donc vraiment zela ta nzambe libala ekokima te libala donc vraiment ekosila timo do mokili ekokufa libala esuki wana zela ta nzambe ekozala bien donc vraiment non vraiment kozala mpe presse te donc mokili mpe ekokufa nango lobi te donc
zela ta nzambe tala vraiment ekozala bien donc so zela ta nzambe to no zo donc vraiment mutu mo babenga mutu mamu zela ta nzambe ekozala bien donc non toza mpe na bakisi nazwaka bakisi na mbetenge bakisi nyonso nazwa na mbetenge tala nasomi pake ya cigarette tala nasomi pake ya cigarette napesi na nganga bongongo tala nganga ntango atravaille pake ya cigarette wana azongiseli nga sikoyo nganga apesi nga condition donc bana mike lokola bazoke na classe nazozwa babombo wana banganga batravaillaki nazokabela yango bana nyonso ta bakolia babombo wana tala bakokufa yango na nalo baboye bana ta bazoke na classe sambelaka mpona bana ekozala bien donc yo mama ta losala boye nzambe pambola bana oyo bake na classe alo loko bake na classe bakuta do mabe na nzela te donc mais yo mama ta so yo sambelaki bake na classe bakuti mutu mo bamvute baomika te au nom de Jésus ali sans effet parce que Bible lobo na mukana Esaïe 54 na verset 17 et toute âme forgée contre toi sera sans effet donc mais yo mama ta so osambelaki te mpona bana bakeka na classe mutu mo bamvute baolipa bakokufa donc vraiment za na vie de prière sambelaka mpona bana sikoyo na bakisi yango nganga sikoyo tala vraiment apesi nga condition donc vraiment tala nganga apesi nga condition yelanga mabele basi yelanga sikoyo mabele makolo so mabele ezali te yelanga sikoyo donc vraiment bawati oyo basi basalelaka bawati tala bawati wana ti lelo donc nganga do azala bezo bawati wana donc bawati wana tala ti lelo donc nganga azala yango bezo tala bakoyiba kobota na yo na bawati wana ta bakoyiba kobota no bawati wana donc mais yo mama ta sala boye tango bawati no yo salelaka kundaka yango kobwaka yango na bapoubele te mais biso na mwa lelo oyo bato bazobwa yango na bapoubele na banzela lokuta yango tala bakoyiba kobota no na bawati wana donc alo sikosala ndenge wana donc vraiment yo kundaka yango donc vraiment ekozala bien donc yo mpe mama donc vraiment sambelaka mpona bana nzela ezala bien classe ezala bien alo sikoyo vie de prière eza makasi mpona bana biso mais na moya lelo oyo ezomona ke babota ebele bana bazokendeka na classe prière ezali te rien ya rien donc bokende bana basone sambela mpona bana ekozala bien vie de prière eza makasi donc vraiment malamu donc yeba mpe nde kobatela donc vraiment bawati no mwasi osalelaka parce que bayoyi bakobota no ya dokandenge wana donc nga sikoyo tala vraiment nasombi donc vraiment pake ya cigarette to nasombi pake ya cigarette alonaki na nganga donc na mbetenga travaillon ozongiselinga donc sikoyo nganga yebisinga donc vraiment condition ya pake ya cigarette wana na moto ntango yo kopesa cigarette ntango opesi cigarette na moto wana sikoyo yo kobenda milinga ntango yo obeni milinga donc n'époque te donc mwasi azolamba na nzungu na ye donc ntango yo opeli cigarette obeni milinga obwaki liboso nzungu wana mvute bato nyonso bakolia biloko wana eseye bakufa sikoyo tala nganga yebisinga donc vraiment yelanga donc bakaleson na basoutien oyo ya basi donc vraiment donc nayibi donc vraiment tala bakaleson na basoutien ya basi donc nayibi yango donc bongo nakopesala nganga basi nyonso nazwa basoutien na bakaleson donc vraiment bakokufa yeba nde akotanda kaleson ntango yo otandi donc vraiment protege yango nga oyo nazosala témoignage nga apase jango ngai donc nga atandaka kaleson na nga libanda te nga atandaka kati ya chambre natia singa mo na chambre natanda yango na chambre yo mpe landandakisa neti ya nga atanda yango do na kati ya ndako donc mais biso donc vraiment banda tongo motu atandaki yango donc vraiment ti pokwa eza kaka donc bamosusu bayiba bango bakaleson ekenda yo ozokasa basi nyonso bazwa bakancer ya mabele donc yo ozokasa maladi bamosusu bayiba bango donc vraiment basoutien donc ekenda donc vraiment donc na banosala ndenge donc na moto na donc na moto na yo donc na pei cigarette na kobenda na bwaki liboso nzungu milingana bato nyonso bakolia bakokufa donc vraiment bazopesanga bacondition ebele donc vraiment donc pesa condition nazoyiba bakaleson nayeba do basoutien basi nyonso bakokufa donc vraiment yeba nde kobatela bakaleson na yo yeba nde kobatela basoutien na yo donc sala nde ekozala bien alors ekozala mpe bien même donc ozosombela mbana ata na tombola donc vraiment donc kaleson soutien wana sambelaka donc parce que biso oyebi donc bato wana te donc vraiment ekozala
vie de presa makasi donc vraiment ato ozolamba na resho batelaka nzungu moya mabe donc yebande kobadela nzungu yana bato ebele do bakufa mpona makambo nazoba oyo yana bato mosusu batiela bango bapoison na biloko kolia yana bato mosusu do vraiment apesi moto alambela ye moto ta mosusu akomvute do biloko na kati ya nzungu yo moko olamba yango do vraiment parce balupango biso toali kofutela toyebi mitema bato te donc confiance ezaka do na nzambe na biso ka vraiment malamu donc tala nasimbi batige boye kisi mosusu nasimbi batige oyo biso benga bakamundele tala simbi yango boye na mvuta yango bato nyonso baolia batige oyo esali bakufa no tala biloko ya nzela bapekisi te tosomba yango yaka na ndako sokola alo tala ya na ndako do vraiment tala alo sikoyo osambela do parce bible elobo boye eloko nyonso esenge ezala sanctifie sur la prière ezala ozomela koka sambela koka dino tala euti na likolo te ebambami no bato nde basali yango do bato basala bakomvuta yango do meme osomba do malewa osomba fumbwa osomba pondu alo sikoyo na restaurant ntango yo osombi yango yaka nango ava kolia sambela bible lobo eloko nyonso esenge ezala sanctifie sur la prière donc vraiment alo ezala ndenge wana nganga ta mosusu do apesinga mai mobu tala nganga apesinga mai na 3h du matin donc na bandunda oyo biso tolona na kati ya balupango na biso na bandunda na siko tala nazokoze mai wana mai ya mabe mokolo ndunda nde kokola bokolia yango do vraiment bokokufa do vraiment alo siko nalobi ke sambela makasi ono vraiment donc madefiso ya mama eza bien nga mikolo nakoma na ngai na fumbu ya mama na onga mikolo nakoma malewa mama na donc yo emitema na ye ta mosusu do abwaka do mai moya mabe do vraiment na biloko na ya restaurant biloko wana yango nde ebendaka bato bino boyebi te donc mais sambela do vraiment ava kolia parce nga biloko nyonso nasambelaka mema ya pompe ava namela yango nasambela mema ya pompe na kantine ava do nasokola nasambelaka parce bible elobo boye eloko nyonso esenge ezala sanctifie sur la prière parce biso na mwa oyo bato mosusu bakoma loba onga donc vraiment ata na sambe te na ndako na biso ata na le donc yo ozokasa leki na bino akoza ndoke okovute biloko mama na bino alambi te eloko nyonso yo mondimi na yesu masiya sambelaka ava kolia donc ezala biloko mike mikate mapatu do osambelaka ezala komela ti sambelaka donc vraiment ekozala bien yo sambela nde wana donc me bandunda biso tolonaka alo sikoyo meme osomba ndunda na wenze wapi sambelaka tala na bilanga nyonso ya ndunda do vraiment eza seremoni mwa bandoki esalemaka wana tala esika nyonso balonaka bilanga ndunda eza na seremoni mo boye ya bandoki esalemaka wana donc mais bino boyebi te donc bino ozobaka ono ndunda biso ekolaka bien bafilme doto eza bien bino 2h du matin 3h du matin bino bokengela yango esengo ozala bi de priere makasi sambela do ozala bien donc sambela makasi esila do bilanga ndunda eza donc yosala nde wana donc nasimba tije bona mvuta na biloko ya nzela donc oneti do na bi nga aza omoni ya prison makala donc naza omoni na prison makala na prison bakanga mama mo bakonane ya mort ya banosa banzungu mibale bapati ya faili batie na toilette bazwi nzete wana obalola batie na libulu ya toilette babimisi baobalola so donc na biloko ya nzela donc tosomba ngo ava kolia sambela parce que dans la Bible eloko nyonso esenge ezala sanctifié c'est la prière donc vraiment malamu donc biso tosaba donc vraiment tokondi na bakisi tokondi na bakisi donc na bakisi tokondi na bakisi donc bongo ntango oleki bajour siko tala nga siko na ndenge na nga donc vraiment naye kosimba donc vraiment donc alo donc vraiment totambola na bilanga mo boye tota bilanga mo boye yesu ko nganga bike do vraiment nde botambola bilanga na do bilanga ngo lokola eza na nzela do vraiment do zwa singo do kanga ngo na nzela do pointi point batu nyonso bakosaute do vraiment do nzela do batu nyonso bakosaute do vraiment singo oyo tamusu do bakanga na mitambo do non nanaloba boye do nanaloba boye yala baveni mosu do vraiment bakanga yango do vraiment do singa do batu bakobala te bato do bakosala te aveni wana bamvuta yango do vraiment do me biso lokola toza na nzambe na biso yesu masiya eloko mo ekosimba te do vraiment sambela do parce que bile lobo car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé donc
ekozala malamu osala ndenge do oboma don bongo kisi ya suka do nga na ya kozwa na kati ya Kinshasa nganga bido oboma soma mai basokola ebembe nga na yo soma mai basokola ebembe don mai wana tala mai oyo basokola ebembe babwaka yango te don bamazise do oboma basombaka yango bamizise mpe basombaka mai wana babwaka yango te don mai wana eza matiere babenga yango matiere don na so mai basokola ebembe nakopesa nganga nganga so atravaye mai wana azongiselinga so nalama madesu loso yo kotalanga napesi yo loso avant napesi yo madesu wana natie mai na kati bon appétit merci don tayo olia yango ozonga ndako okufa don vraiment oye epaka mayono so motema etutiti ya kolia don biso mpe esangi na biso tolekisa eloko don tala yo mama teya bana yo don vraiment don tia kolia na bandako ya bato don tala esika mosusu yo mwana oyo nolia bakopesa ye kindoki don vraiment don alo teya don vraiment tia kolia bapartout na bandako ya bato don vraiment don biso mpe esangi tolekisa eloko don vraiment parce que biso don ekomi ka maloba oyo nalekisa pokwa na nga tata na ndako bajou azotika lisusu te tala esika mosusu ozonolia bakopesa kindoki yango kindoki oyo akopesa oyo akolia délivrance nango ezala don makasi don vraiment don ekesena oyo don vraiment ozwi don vraiment parce que oyo akolia don ozokolia yango don vraiment mama teya don tala mama teya don otia kolia partout na bandako ya bato don neti ngai nazoba boye ngai alia partout na bandako ya bato te don so motema etindi te nakolia te don vraiment tala ngai nakolia te don ya wana na ye so mama bandako mosusu ezoli kofanda teya bana don vraiment contrôler bana don vraiment alors ce qu'on peut savoir un conseil moi bien et qu'on ça bien na Kenya do vraiment do na Brazzaville na kota prison même na Brazzaville na maison d'arrêt do na kota même prison na Bangui do vraiment mingi ya awa tabi omona ke bazola kisanga na télévision nga na Kenya ko fanda déjà na Mbanzangungu esika na nozo ndako na Mbanzangungu ndako nanga ezali likolo église mona sœur esika na nozo ndako na Mbanzangungu ndako nanga ezalaki likolo église moko tala ezali na se wana église moko ezali na se wana nzambe apambola bino do vraiment parce que deuxième partie ya témoignage esukaka ndako nanga likolo église moko na se deuxième partie esuka wana do vraiment mais nzambe apambola bino bino kolanda deuxième partie ya témoignage vraiment bozwa part na bino do vraiment do zwa part na yo ekozala bien do vraiment biso badiango toboni motema to bon motema do meti lelo o bato mabe ba yosala ka mabe do vraiment mais na lobi te osala mabe do vraiment mais yamba komo Yesu masina kati ya bomo na yo wane kozamala pe na tindi yo te ke na mbete na tindi yo te do parce que grâce na nga eza ya yo te do yo ta mso zokende kuna okufa do mais na lobi ka na yo ke bongola motema ndima komo Yesu masina kati ya bomo na yo okozwa pe par no nzambe pe akopamula do vraiment wana ezali deuxième partie na biso do na bandi do mokomsu do vraiment ekosalema do malamu nzambe akopesa biso mikolo bokolanda troisième partie na nde malamu do vraiment botikala malamu nzambe na nga apamula bino do vraiment na Yesu Masiya amen do. Amen. Merci Pasteur Jean-Louis na témoignage kitoko pesi na ebike bato beye balandi yango basi pe kokangola mape basi kozwa ba décision ope ba kina msa obasa nini batika mais eloko momu na nzamba beti setalobi il faut savoir prier. Amen. Koye baka ko prier kozala mwasa mabonde pe mbala mabonde wana emakamu nyonso ekokuta yo te nga na ko profiter na beto liso na kenda Brazzaville ko kunda papa leki na ngai na ke okun tokomi na cimetière bazwi cercueil yoana bapandi yango bapandi yango après sima bazipa mfiniko wana bazwi basardine baacide basopi likolo ebembe wana bazwi mabe basopi na mei kotuna babi mpona nini bosali boye oyo efai botikaka moto babi te eza na bato mo babenga na kilari banjula donc naye kocomprendre ke banjula yango ezalaki misalo bino bandaki kosala boye bobeti nzete pa ale cercueil ebimi bozwi oyo bokozwa nsima yango bosundoli ebembe donc il faut kosala beaucoup d'attention même na ntina kunda kuna boke kotika ndeko na bino fo kosala nini koprier kotika ndeko wana boprier po ete baya koyiba ye na butu te bayiba mpe eloko moko te e ya suka na yango ya mama papa yeba kobatela bana vraiment tokomi na suka liloba suka moumbu na nzambe ndeni bato bakoki kokontate yo na baoyo balandi témoignage wa tukwa nzambe apambola bino do vraiment bino bolanda témoignage yo vraiment tamso vraiment bo toza pe ende na toza pe naza pe aumônier ya prison makala
église mosusu mpe eza na prison makala kuna okocontacte nga donc na numéro na nga vraiment 09 946 564 09 09 946 564 09 wana eza numéro na nga donc vraiment so obeli biso donc vraiment tokoya ata mosusu priere ata mosusu bona boye wana eza donc vraiment bale natiki donc vraiment na ka na bino mec soki yesu aye te tokokuta susu topesi bino bye 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 bye